encore à faire. Cette année, elle est célébrée sous le thème national. Tous ensemble, accélérons notre riposte contre le VIH pour mettre fin à l'épidémie du sida en République démocratique du Congo d'ici 2030. Malgré des efforts qui sont fournis par plusieurs partenaires dans la lutte contre le sida pour mettre fin à cette pandémie, efforts ayant abouti à la baisse sensible du taux de prévalence du sida en RDC, nous devons faire de sorte que cela ne doit pas être un motif de satisfaction. Il faut plutôt redoubler les efforts pour atteindre des objectifs mondiaux dans la lutte contre cette pandémie fixée en 2030. Il ne faut pas croiser les bras. Au contraire, il faut multiplier les efforts pour mettre un stop au sida. Pour sa part, Noël de Pasco a été retenu comme sous-récipiendaire du nouveau modèle de financement de Fonds mondial par Fortet, avec comme mission de faire la mise en œuvre du projet ciblant les populations clés, notamment le PS, le MSL, les transgenres et le usager des drogues injectables. L'objectif du présent projet s'inscrit dans le cadre de l'objectif général du programme national qui vise l'éradication de l'infection du VIH d'ici 2030 dans le milieu spécifique des populations clés de la ville de Kinshasa. Pour atteindre cela, la stratégie nationale adoptée est le dépistage. Raison pour laquelle nous avons dit avant que l'on commence, nous avons procédé au dépistage volontaire. Car celui-ci permet d'identifier les personnes infectées du VIH et de les prendre en charge dans nos centres conviviaux, notamment les centres IST Matogué, les centres IST Victoire et les centres conviviaux Boignan. À titre illustratif, chez les personnes ou chez les populations clés, la prévalence est de 6,9 chez les travailleuses des sexes et 17,3 chez les MSN, selon les études menées en 2012. Considérant ces données épidémiologiques, nous en profitons pour inviter l'équipe présente dans la salle à se faire dépister auprès de nos équipes de CDV afin de connaître leur état sérologique. Enfin, nous sollicitons les concours des partenaires intervenants dans la lutte contre cette pandémie de nous soutenir la main dans la main pour accélérer notre combat. Nous déclarons lancer les activités récréatives et les CDV à l'occasion de la JLS 2006. Nous vous remercions. CDV à l'occasion de la JLS 2016. Donc, on a préparé mais le docteur Myriam peut-être o baya o solanga victoire o za wa bi Maria baya ma o be le ni june mo le ro ba fungo na paso ba ino mo bo yebi balance tout le tengo ça nous va et ko ka tengo ni ko ya shija 90% ba o ba ya misa mwana na matoi ba ya na ba mesa na tino ina 1999 pour passer de Canada la prochaine. Quand il s'agit de la cacha, de quoi ça a raté pendant 100 ans, là, Tony Toye, Baba Memba,
bana bokono banini bana bokono te comme ça otie bango ya bokono bazwi kiti lelo mpe epetisami nango te melaka tozo comprendre epeli me eza eloko oyo bazali te po tomela Koloba, moi Oyo, ezali consacré la lutte contre le VIH-Sida. Eh bien, à niveau national, le programme national de lutte contre le sida PNMLS a lancé qui journée porte ouverte le 1er décembre et a qui ouverture y a activité durant le mois de décembre jusqu'au 31 décembre. Donc, biso parce que comme tous autres s'occuper de la population clé awa tozo lobelango ezali bande kona biso oya basi basala na bango musala wana puisque ezali profession oyo en terme vague bato bazo benga bandumba et puis bande kona biso oyo pesusu tozo benga ba MSM, c'est-à-dire en terme vague bazo benga bango ba PD. Eh bien pona ko sensibiliser bango pourquoi pote na kati na bango to se rendaki compte que bokono ya sida eza vraiment mingi mingi parmi bango baza atteint surtout na bandeko oyo tozo benga ba MSM. Pourquoi? Puisque bango ba rapport na bango bazo salango na nzela ya sima eza na traumatisme koleka nzela ya liboso. Donc c'est pourquoi tozo senga na bango ba oyo baza na biso awate lelo oyo bazwa conscience pe basalisa test ya sida. Donc eza ofele parce que azot sala na ba centre na ye eza na ba centre mibale eza ya l'état parce que azoko appuyer ezali centre IST Matonge, centre IST Victoire et puis na centre ya Pasco Yemei, centre convivial Boignan ya Kasavubu. Donc eza na zone de Kasavubu, donc bakokai koleka na ba centre wana eh bien bakende ko se faire dépister basal sa ba test eza malamu. Je crois que effort il faut esalama na biso nyonso. C'est pourquoi nalobaki ke biso nyonso to tia loboko na kati ya nzungu pote to gagner combat na biso. Ezala kaka
effort ya mutu moko te mais ezala effort ya biso nyonso soki tosangani na banzi tokokoma makasi. Donc tolingi que d'ici 2030 to atteindre au moins 90%, donc 90% biso parce qu'on a etali population na biso o tozolobela population clé ba K-pop to atteindre au moins 90% na bango na etali message ya sensibilisation bazwa ba message etali par rapport na bokono ya sida comment bakokaki ko se protéger na kati na bango to dépister 90% na bango basalisa ba test ya sida na 90 wana bakosalisa ba test ba oyo bakokweya ekobima positif na kati na bango tozwa pe 90% na bango na charge na etali prise en charge ya traitement antirétroviral. Donc souci na niveau ya mboka ezali que d'ici 2030 to mettre fin na épidémie oyo ou pandémie oyo ya sida ou encore bokono oyo ya sida na mboka na biso RD Congo. Mondial VIH sida mais les 3 journées na biso communautaire veut dire biso communautaire to yokana to sala la moisa to sangalaka pona makamotali VIH sida biso communautaire to la population que to za risque makasi exposé na virus etali VIH sida parce que na ba vie na biso to sala ka to za exposé makasi ben place to sala ba rapport sexuel veut dire c'est quelque chose à côté to chaque fois to sala ba déchéri to za na ba risque makasi à atteindre virus à VIH ya mo na ba grâce à ba ONG na lisungi accordé na ONG Pasco ba sunda ko ya koluka biso pona mamotali soins médicaux tozaki kala tozaki discriminer na mamotali soins médicaux homosexuels soit que kozwa kiss na centre bazo finga parce que za PD mo ba traiter ezate mais lelo to moni que na grâce ya ba partenaire na biso à Fonds mondial Pasco basungi biso to remonte un peu traitement ophélie yango tozo senga na ba gay o baza ba clandestin bazo batama ba ba importance ya test de dépistage veut dire test de dépistage za orientation moko ko orienter biso ko tamu sabso ba comportement moko responsable donc sensibilisation ça que to ba importance à test de dépistage mutunyo surtout à dans droit ba état sérologique na veut dire merci na bino ndeke boyo ko assister biso merci beaucoup journée à biso journée mondiale ya VIH sida to nga ko te bana membre mususu ba eba ki état sérologique en temps de bengsi bangonde ba ko ya awa to yebisa bango que essence ni to za to sangani lelo o mi bazaka ignorer ba éviter que il faut tant on vivre il faut prendre conscience que makambo to ça ezali pour la bien na biso comme yeba état sérologique eza bien mingi so comme yeba comme ko vivre un vie responsable en autre lingaka ya to bengsi ba na membre mi on vivre ignorance ba ya lelo to célébrer journée oyo ba bengi journée mondiale ya VIH sida donc ça prend des songs mingi na partenaires sont organisés biso to sangana to pesa mater oyo bazo vivre na ignorance donc dans un songs makas vraiment activité o na sepeli mingi likanisi openda zui atikata continuer kaka eza bien surtout pour na bandumba nyonso biso nyonso tuna ba MSM ba PS en tout cas peut-être sepeli bino mo monde sengweleki na kati ya salle na makambo nyonso to sali na sepeli penda na défilé théâtre nyonso to eleki kitoko message pepe sami bien pour na VIH na infection sexuellement transmissible en tout cas na sepeli penza na lo bango bien pour bayoka bana biso nyonso tu ya membre ezalo roda wapi partout bozali bobangaka te dépistage eza bien faut komita lisanzoto oyeba ndenge nini okotambola na ba vie na biso o tozo sala en tout cas penda boye belé bo se faire dépister et kosala bino bien. Ba ona bazuite babate la sérologie na bango en plus ba oyo bazanango problème ezate parce que kisi des gens si ebima des gens problème ezate kisi des gens si ebima nango yangwana lisungia parce que initiative eza malamu parce que ezo sunga ole batu ba kufa su na VIH mais ba kufa su na VIH ezalité azali ko sunga population pour que miko na bango esuka te na nzela mais ba continuer tana bona ndenge sengeli